kanda makasi ya molimo pona makambo oyo ezolekana ba réseaux sociaux tozomona ba bêtise oyo soi-disant bato bazwa na kombo ya Yesu me baza ba sataniste baza kosala pona kobungisa bato mingi nzela bakoza na kombo ya Yesu me komona bizaleli ya bu satana ya bu pagano kati na bomoi na bango tenage pe kobenga yo satana gerda to demo gerda mama gerda chaki tivanda wana nalobi chaki tivanda wana Olanda nayebi ke tout d'abord kati na yo za na nzambe te ozaka no impoli oza sataniste parce que Jésus wana oyo tsaka na photo wana obezaka wana ezalaka Yesu te tenena mama mzoka mama alia kanzambe mbanga nzambe nanga alia mbanga te poni bolo ba ke Yesu aza mobali na binoti bo présenta kaina miso ba tuté pona ni mosa nzambe José Nzita Keba boyebi mutana malam oaze ko tourner ba film à Jésus ye moko ayaki ko confesser ke na salaka na ngai Yesu te bato bazana ba photo na ngai bazana ba film na ngai batumba ba pasola mais diabulu oyo ya mama gerda soki mama gerda azolo ba pena zolia mobile na ngambanga José Nzita aleki pour à se défendre boki makamalo-baki na kozongela ngote mama gerda oyo aleki asali ba vidéo abandi ko finga José Nzita osala nzambe José Nzita tokute na yo première fois ndengo yebisaki bato et mais fallait pas yebisa bato moni ko seko nga na seka na ba vidéo parce que mama pesa nga $100 on alia ina ndako nanga 5 jours nde seki senga obeteli bato te pona ni okati te oye deuxième émission donc vous avez des choses de même plumage avec après que ma jointe à $100 on a dit pendant 4 à 5 jours na ndako nayi wana lobi angote pe à quel peu plus loin alors que soka moni apta José Nzita na nzela yaza na mutuka na ye ako tout aye ciel ouvert lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye ciel ouvert ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ngeko landaka yango, Ngeko tamaka yango, na Vincent Makela. Bandeko boza kolanda ngai wabino le pasteur Vincent Makela le patriarche na pesi bino mbote mingi na kombo na Yesu Masia ezala bato basambelaka te pena basambelaka boza bandeko na biso parce que nous sommes tous des frères teke te nzambe le kana pambola bino pena baxi to sape pasteur nzamba za na bino na yembangu mingi penza na makambo bosoto oyo eza koleka bongo na ba réseaux sociaux et pa ya moko ya bandeko oyo bayebani vraiment nzambe aleka na kusunga bo comprendre makambo na koloba siko na zamolai penzati yango na pesi nanu merci na bayeba so zolanda biso bozo ko tapso na bandako na bino 5 sur 5 tika te nzambe aleka na pambola biso yom to ozuba unité na yo fungoli babenga nini wifi na yo tout ça pona kolanda émission oyo Côte na ciel ouvert TV nzambe aleka na pambola yo merci mingi na ndeko nangai mwana nangai Josué Luanda Brom auto ko kufela leki na ye mais wana za na caméra aza ko filmer biso tous ba chrétien nzambe aleka na ko pambola yo Josué Luanda Brom et mes condoléances nzambe azana yo courage pembo te mingi pa ya l'homme valable yepe oyo a commenter émission azana réalisation nzambe aleka na ko pambola yo na pesi mbote mingi pa passer flamme d'Angola waza ko assister ngai nzamba le kana pambola ye pourquoi pas na pesa passer tobo
et ma femme aussi, maman Bene Makela, mon œuvre d'art, Nzambe Aleka, na kopambole pe na libota nga fait Makela. Bande ko boli misangai nango banda émission na losambo mena ko sambela te. Pona na mango mingi pe na kanda makasi ya molimo. Pona makambo oyo ezoleka na ba réseaux sociaux tozomona ba bêtise oyo soi-disant bato bazwa na kombo Yesu me baza ba sataniste baza ko sala pona ko bungisa bato mingi zela. Bible lobi ke toko yeba bango na misala na bango. Na bizaleli na bango kutu na misala te. Me na bizaleli na bango. Bakozana kombo Yesu me komona bizaleli ya bu satana ya bu pagano kati na bomo na bango. Ndeko benga ndeko za pembe na yo aya kolanda ba makam oyo kolobama awa na mo minute muke. Na eli nani? Na eli sataniste oyo Mama Gerda. Mama Gerda. Nazo bengo mama pona respect. Mais nako bengo Mama Gerda. Tena gepe ko benga yo satana Gerda. To demo Gerda. Mama Gerda, chaki tivanda wana. Nalobi chaki tivanda wana Olanda. Naibi ke tout d'abord kati na yo za na Nzambe te. Ozaka no impoli. Oza sataniste. Oza soki moi ça Lucifer. Soki moi ça Moloch. Soki moi ça Belzéboul. Soki pe moi ça Judas Iscariote. Parce que Jésus na oyo tsaka na photo na bezaka wana ezalaka Yesu te. Boyebi mutana malam oaze ko tourner ba film à Jésus, ye moko ayaki ko confesser que na zalaka na ngai Yesu te. Bato bazana ba photo na ngai, bazana ba film na ngai batumba, ba pasola. Mais diabulu oyo ya Mama Gerda, soki Mama Gerda azolo ba pena zolia mobile na ngambanga. Azo sanga même pideur. Nazo tout est-ce que ça na bana bon, ata ça na bana ezapé fortité parce que azane sataniste hein? Pour montrer ça trata ça na bana. Azana pideur te. Azana ba retenite. On ne sera na munoko na koloba mais ben sanité akobimisango. Nasa koloba bandeko bokeba na tango tokomitanga suka. Mama Gerda oyo aza ya Nzambe te, aza ya diabulu. Bomoni siko ya bimisi ki diabulu na ye penza vis-à-vis. Atako to sambela kate, ato za fou. Soko la di ba diri ya mama wana. Olandi ba jugement na ye. Motonini ya Nzambe awi ko loba. Toi ko sala ba mama na zo sala. Atiki ko baiser Jésus, ko lia Yesu asi ambanga oya ye Yesu. Et comme et pas ya ndeko José Nzita. Naina tongo lelo na ko répondre musali ya Nzambe José Nzita. Musali ya Nzambe José Nzita bolandi bia salenga première émission na kipite. Batu ba beninga, batu batindelinga ba vidéo na beti yango kara na yo keso. Et mais on a remarqué musali ya Nzambe José Nzita oyo kanga suluki. Sonio ya oyo kanga te lokwa neti ayebinga. Nzoka yebinga te tokutani mbala moko ndenge alobi wapi. Musali ya Nzambe José Nzita vraiment oza sans esprit. Musali ya Nzambe José Nzita oza sans esprit. Ngana kanisa ko za mobali nzoko za mwasi. Parce que nga mwasi on a telemi na kokosa la bêtise oyo salite. Yango no moina liwa ya Marie Misamo lela kine chokufa nzoko za mwana mwasi. Oza mobali te. Hein? Musali ya Nzambe José Nzita. Tokute na yo première fois ndengo yebisaki bato. Et mais fallait pas yebisa bato moni ko seko nga na seka na ba vidéo parce que maman pesa nga $100 on alia inanda kunanga 5 jours. Nde seki senga. Obeteli bato te ponani. Au katite oye deuxième émission. Ya koloba ke Nzamba zaka na motema za na ba photo te. Oui Nzamba za na motema za na ba photo te. Et mais nga na présenter Nzambo na kutana yeye. Yelanga caméra ko Nzambo na kutana yeye. On a zo présenté. Mosali ya Nzambe José Nzita falo lo bakutuke na kutana na mama na moni mama za mutuye kobo mama za muibi mama za na makambu moko ya mabe e mozolo bakena kutana na mama nzoka mama alia kanzambe mbanga Nzambe nanga na alia mbanga te poni bolo bakene so za mobali na binoti bo présenta kaina miso batute ponani Mosali Nzambe José Nzita keba na ebiso keba omoni émission salaki eza mbala liboso pasuka soki te ngana oluka ona lembe pano na beta o makasi na ebiso keba na obet
beta yo omonenga tant tokutana ko monenga na zandeni na obeta ona ebiso simbango kata be mission no saliwana basali o bayebiso ke toyebi mama na ngomba bande ko luka Yesu makasi il fallait otuna bango oui boyebi mama José Nzita na koyelo après ndalo banali kama mama Gerda oyo de ko José Nzita akene kotala ye boki bino moko il paraît que José Nzita alekaki na émission moko boye alobi baba kambu parce que bato batekaki ye par rapport à ba comportement ya sataniste oyo ya mwasi oyo Jezabel oyo ya mama Gerda José Nzita aleki pas à se défendre boki makamalobaki na kozongela ngote mama Gerda oyo aleki asali ba vidéo abandi ko finga José Nzita bana na nzambe bande konangai ya mibel te pa basi est-ce que mosali ya nzambe finga kabato vrai mosali ya nzambe afinga kabato ake un peu plus loin alobi ki apesa ki José Nzita $100 mais José Nzita abomba ke ba pesa ki $100 non pe José Nzita ba pesa ki ça il fallait lobat tazo témoigner ba makambo wana il faut loba ke na zoki ma tsoke pa na donc vous avez les oiseaux de même plumage abi ka pesa ke ma José Nzita $100 on a dit pendant 4 à 5 jours na ndako na ye wana lobi angote pe à quel peu plus loin alobi ke soka moni apesa José Nzita na nzela yaza na mutuka na ye ako tuta ye pasi la nana ye et puis alobi soki José Nzita a continué sur koloba na émission ye Jezabel oyo ya mama Gerda a okende na naka José Nzita azu José Nzita a tutie makofi a tuti pa bina ko bete mabe mwasi na yo kakate Jezabel mwasi na yo kakate oyo ko bete est-ce que vous dit que baptise mama Gerda na José Nzita avec José Nzita bon na ebité a ko bete na bandeke belé pour asa sur na makabazolo ba pour kati na zana boli mwanzambe te asara makamususu mama Gerda naza ko yebiso boyi au nom de Jésus-Christ tant que le patriarche Makela Vincent Meshak yoka Dieu va te frapper nzaba ko beta yo na buzoba yo zo sala ferme ta bouche kangambanga na yo pe lobage pa ya batu ke naza bosali ya nzambe te nazalaka nanga bosali ya satana mais naza koyako komi bombama na se ya kombo ya Yesu moi tant que homme de Dieu moto pa umeli mo muke bon nzambe moto pe nzambe tize mo muke na mboko pour l'évangile je te dis toi Jezabel la mama Gerda ferme ta bouche ngala za José Nzita te Dieu m'écoute pe nzambe asalaka ferme ta bouche au nom de Jésus ferme ta bouche Bible qui sont kansabato bambanga au nom de Jésus-Christ. Zonga ne tando ike, zonga na ba réseaux sociaux. Ola ba na batuke na zaka mosali ya nzambe te. Naza Jezabel, nazali adepte à Jezabel. Naza mosali ya Satana. Je dis encore au nom de Jésus, ferme ta bouche. Tika ba ventire pamba oyo zo sana komba Yesu. Yesu atinda biso tote évangile. Bato bongo la mitema. Toja sabadu so disciple na ye. Pas de sosie masia aloba na biso ke et pas ina aloba ke soki mutu soit akoselo makambu. Soit alobi makambu oyo salaki to salaki te. Yoge de bete makofi. O tout na mutuka. Et comment mi wat? Et ça l'évangile nini? Et ça la sangmala mouni. Sataniste. Moi, na Lucifer, tu iras en enfer. Oko kendeli felo. Na yo,
na bato bazolanda yo bokokende lifelo mwasi ya bosoto kabakata mama lokola yo soni pe te ozoloba bensanité na betando eke nazolia Yesu asi ya mbanga nazolia nani ya mbanga te pona nini impudique que tu es mwana satana mwana nyoka va descendre à Caïn ya serpent ferme ta bouche bokata émission yo botindela ye na lobi mutoko la émission yo bokata ko botindela ye sataniste na lobi boy okokuta na nzambe na vie na yo yo kasi ba $100 ba jeep c'est quoi yo za moi c'est so mi jeep to so mutuka to tambusi mutuka ba c'est belé oh ba ça bitu ko koleka moi ki mbamba jeep oza na yango mais ba lo bakate okokuta na Yesu na bomo ina yo continuez. José Tita, mon frère, abino soko leki au lobby. Ngai take patriarche. Pe kulutu na yo, nazoko banayo, leka loba lisusu. Soko leki au lobby to bangi mama gerda. Biso banga ka Yesu. Faut ba tola ba sataniste ona ko kangisa bango munoko au nom de Jésus-Christ. Jézabel, moi ça Satana. Ba descendant à ma baie, ba race. Excuse, ba race à ma baie. Ba race à ma Caïn. Oh ba ina mukili pona ko séduire batu. Nam to so landaye mawana yo, ozo ko encourager ye mawana yo. Ako peso $100, ako peso $1000, ako peso $2000. Et quand on valait na molimo na yo. La Bible nous dit que sert à un homme de gagner tous les biens de ce monde et s'il perd son âme. Barassa Mabé, ferme ta bouche au nom de Jésus-Christ. N'avance ton âme. Pendant que ça n'a pas José Nzita. Frère José, au Saramon en Zambé Toté. N'est-ce pas si ma raison est belle? Maman n'a pas qui était, mon sang la Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'on se solution au lengua batouté. Ok, pourquoi? Pose nini. José dit ça va saluer grâce. Oso yebani. Moko pa mo mukeso simbi. Tansumi tukozwa. Ozo suko lukanini kokena basa ndengwana. Tika pe mo sambwaka. Po nzambe amsaka bino polele ke boza nzambe te. Bongo $100 ba pesa jo temone ke ngote ponani. Ozwimboko kiyanda. Okende ko kaka ndeko lo bamaka mabe po bataka kiyo. Mutu nzamba za ndeko wana. Est-ce que vous avez kenda kenda? José dit Zita, répands-toi. Non, bon, la botema. Oh, bah, mais ma kinga pas ya nani? Ya mission musunani. Et pas Pichu Mwanda. Yo, ça, moi, na Pichu Mwanda. Pichu Mwanda n'est pas dans mon lit, pas mes maillots. Hein? Est-ce que ma remozo est normal? José Zita, frère. Non, ben, mon frère par amour. Mais non, ben, mon frère, t'es? Bino ne bato zo comme ça bato ben crédit bozo pengui sa batu bino ba José Nzito bino moi ça ndenge wana ozo mona bizale na ye makambo ya zali koloba ozo be makolo na yo oyo yembela kanzambe inde te pa mama gerda omonde ka sambusi yo soko zolia na ndoki nako bananga na suka zana lutu to frustreta mulai. Parce que biloko sili akolia yo omoni mamba sali yo omoni sonia okisi yo José Tita ngana ko bana le côté mais répands-toi c'est l'ensemble kadna solo na ko ngana suka pemba la sima comme ka so biloko sali wana te au nom de Jésus-Christ na bino par amour na kombo na Yesu merci bato boninga boni misangai na eloko la sentinelle. Ndenge nzambe ndenga loba kina mukanda ya Jekyll neko beta kelelo pene ekoloba
na takine mutute mais na bika ba vérité dans le Seigneur po ba oyo baza nzambe te mama gerda wana tika nzambe apambola bino Bible ndi moi muke message o muke na kinango pona koloba na bino. Je crois que na kati ya ba moi émission na sela muke oyo message muke na sela oyo l'eau valable cerveau électronique l'ingénieur Cédric Makela ako illustré ba image mususu na makambo susu ba mama na balobi pe ako tana malobo na lobi bongo na kena kosite na makambo ya solo mbote mingi et pas moninga na ngai ye pas ça patriarche le pasteur Tobo nzamba pambola bino botika la malamu soki so mzongelité ndeto kotele mikolo zeli ko ya mbote su makasi pas mon œuvre d'art mama Bene Makela na lingi mingi na selika abu ciao botika la malamu. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese mwami likola balinga mina ye. Ciel ouvert